Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bakali, Bakali. Lekechu aibi mambo ngana zoloba. Bakali, Bakali. Silama na kombo langa Bakali. 4 lettres oya zala nango lekechu aza vivant botuna lekechu. Nga mutu na lobby lekechu aza vivant botuna lekechu. Jaël a bêté la lekechu. Ya Jaël ezo bimaka parce que Jaël aza motoyo influenceur. Influenceuse. Alors ba makambu ba guerre na réseaux sociaux mais côté ya sida na kolingana mana nazala ndokité. Parce que Afrique ici bat ba ebi na ebité na ya pe Afrique na yoka pe rimera sida Jaël. Lekechu aibi mambo ngana zoloba. Ba conseil na opesa ka Jaël atika via Koffi Olomide. Lekechu aibi mambo ngana zoloba. Jaël wala matrice ya pété. Ya moto luka moi sopoka ilo mo ekoti bois ozize mo kangami no sali vi na yo. Na poto moi na un avantage moi na protéger yo. Moi na protéger na poto protéger Jaël sala vi na yo tika via Koffi. Lekechu aibi mambo ngana zoloba. Jaël azara na maladie te. Jaël azara maladie te. Lekechu aibi mambo ngana zoloba. Radio Jaël imana Koffi te. Imana quadra. Quadra na bezaka mutu mosuzu. Yo kanisi voilà quadra. Babi quoi d'aller le comment on est Koffi. Et camarade la duchesse soit ta yo bimana Jaël, la duchesse a aussi camarade na abi, faut faire attention à moi na oyo azala na 4 lettres ya solo. Azala na 4 lettres ya solo. Christian Numa dans sida ti. Christian Numa dans sida ti. Mana parce que ça bimina ba se belé alors mana fi moko na lemba ala ki mwana ya colonel so na boso kotanga kumbe ba ko kanga ngai pa bonga kanga mwana na bi ba ko bomba kisaka pour Christian za malade ba ko sa mwana wote se mwana ba kanga za sida te plus de 3 fois Christian za malade te lekechu aibi mambo ngana zoloba Jaël azo pesa ngai passe parce que passe na sens que na yebi ndeko na ngai wana asa vinae avant na sa vie na ye Jaël na yebi Jaël aza ma bota te Jaël aza na matrice pete Jaël aza na matrice pete soka azuka elo moya moto Jaël yeba na poto ba zeme komaka pasi Jaël il est temps yango ya kozwa zeme soka tozu ya fazer ya chege ya wesh kolongola te lekechu aibi mambo ngana zoloba carrière ni grâce à ça nango ba okitisa yango arrêtez un peu carrière o ngandi ya ngandi ka polo bya lekechu carrière o yo sana ngaba kitsa parce que naza innover naza ba innovation naza makamu na sala à travers na ba Koffi à travers na héritier ngai naza mambebeli nga so ba trophée lekechu aibi mambo ngana zoloba de li popol za mobala Lorachu Lorachu za mobala ya popol moi c'est popol parce que mana popol nga ba la Lorachu je voudrais conférence à Fali Poupa Lorachu boli mona popol bébé mais grâce pas ba que Lorachu bi mana popol alingi c'est-à-dire que c'est moninga virunga toyebi yango Lorachu alingaka popol tabata popol za biki mais ba sepela kana biki za biki ko sa fantasme ebi ko sa sison bébé yango moni ke balingaka ye pour Lorachu za musunia ana lo kongo ana bibon ana lo kongo ya botolie mobile abotola je mobile lekechu aibi mambo ngana zoloba Alexis Kutakimi aza susu te vali ozonga te mutozonga kaki sejora kuma niki pe ozonga na ye grâce pe éviter grâce pas ya za mutatembe mais moi na skeba ba désactiver ba visa déjà yeba kozonga te pour le pa nana na resoko chasu makolo lekechu aibi mambo ngana zoloba fala ka po ya vina bino so boyebi te fala aye kolonga bino na ekuluso memi bino alongoli bino na passe bozala ki no yo nani baldi ozui ma kwanza na kisasa traitement kezo ni famille kezo ni ba problème yo fadi ozonga so kisasa ozonga te kutu Alexa Mabundi akima na yeba pe mona na kasusu te ayade DJ na biso chéri suri nani wazaka na fiesta wana DJ Blue DJ Abdul Luka poto kala luso ozonga za ndoki Abdul Luka poto kala na camarade nanga Luka poto kala Abdul soka zoni na tita Abdul ozonga atali asilama Abdul za ba lutumba papa mal table Abdul za na bana na kisasa FBT SARL Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Lima awa ntamina na ebi tusiku shuba kolonzo ngo ikomi bwendeni awa ka place makiemba ba ibinga mbongo Nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka loki na yo tuno sa nini o eza chance transfert ndina piemba onyeso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa
sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya. Voilà, heureux de savoir, vous êtes nombreux partout dans le monde à suivre à travers notre chaîne Congo Lisi la télévision, une chaîne pas comme les autres, une chaîne d'actualité. Encore une fois, bonne année, na bino soba abonné na biso. Ya Congo Lisi ba et puis ba o s'abonner parce que bani anona bino année 2023 tozaki na ngona bino bo s'abonaki bo tala des émissions bo c'est qui nango to continuer mission année 2024 et qui te donne mission ba surprise à travers chaîne Lisi Congo Lisi partout de tala ngai na bino bino vraiment gros bisous à toi à vous parce que bo na biso mais si vous c'est une émission Lisi toujours un grand merci derrière la caméra toujours au fouet moulin on a observé bien merci na tozanaye les ketchupanda to bandi première émission il y a Mozindo il y a 2024 naye parce que on le faisait vraiment tout ça le bilan il y a toute l'année 2023 où il est pour le cas moi nous zaki moi baku pitamaki et aussi anasika est-ce que toujours à première ko limbisa ba o ba choka qui soit on continue toujours nango et puis ba matière monsieur bini pour recevoir na katinaye merci na bien sur le soutenir ngai na même na Jacques de Colonne pour ka zanaye les ketchupanda bonjour encore une fois merveilleux. Ouais, merveille, merci na boss balinga biso ba ta la rémission na biso ba vérité na kati ya Congo Lisi TV to na taipsa bango ba ta la limona biso mission na biso na kati ya Congo Lisi TV balinga biso parce que 2023 penza kumbe zalaki 2023 ba kombe zalaki mais 2024 oyo na oloba déjà pona miyebi ona zape ona osala on esi ba tous ceux qui vous a prêté au mekangate 2023 na betaki kara 2023 na kipaki te 2023 parce que na comprendre que kara nanga na silence nanga na kovana nanga na kolobela loko te bangi basaka nanga batangisa nga biloko mais 2024 oyo ya sera les morts et la riche c'est ça la bilan un mot 2023 c'était une année oyo daki positif côté musala na yo soit il y avait des quoi ou puis au tiré les mini distraction un peu je sais pas si 2023 penza tu travailles penza pas tel comme hein bon ouais pas bon en français tu travailles penza vraiment très 2023 parce que 2023 sont habitués ba menacer nga penza fort très bien 2023 ils ont d'abord réputation ou ba salir nga toujours na les réseaux sociaux bon nga ko na ki pratique na banga réputation te parce que ko ba réputation mais na za sous les quelque te ngana sala ma ko yanga na mutu pe na ki pratique o ba baloba o pe ba kanisela ngai sikoyo na meka un peu ko perdre ko kota na babena bango na perdre moi muke mais ba kombe za ki positif na négatif nyonso ezalaki parce que bolamu pe za ki mo bezaki pe ma ya mabene ya malamu c'est-à-dire que na vanda pe ane mo bimba na za pe mwana tukutuku te oyo ko zo mo tukutuku basungi yo pe ozo obani pe malgré na zo ki presque j'espère 2 ans avec nos actes on ça déplacement tu na voyage te na bimaka sika mboka te na kenda sika te ngai wana milandela na mitala nanu mabezo uta wapi malamu ezo uta wapi est-ce que uta pana ngato na entourage na bato ebele mais ça va examiner des consciences na comprendre sikoyo mabe e uti wapi pe 2024 bandi oyo Diego soza na ngato ko regretter ngai très bien soza na ngato pe ko regretter ngai parce que na miyebi le kechu na vraiment pona corps pona musana na se poser na mi chaque esprit pona c'est ça. Voilà, au Tchèque explique pour moi vraiment ce qui te koloba parce qu'il y avait babandi nous associer moi ba consommer yaka moi ba critiquer yaka comment faire nous vendre que que bato ba tunga ngo soki bato ba critiquer nga bato ne se trouver na bango ni si côté makamoni se faire voyage à sous la première fois visa et à entourage donc bato nga bon comment ça le rapport au tika toujours nerf solide non sur la ndiango ça veut dire que moi te que faut lobilanga pour la rêve et belo ba ça na kati réseaux sociaux et ça biloko nga les questions na sala parce que au moni lelo jeune tout na longoli mototé jeune tout peut être la génération nanga na ba ya liboso nanga si je me trompe na ke poto pe ko liboso ya ba mimba les réseaux sociaux na habité so na bota na habité on va tous même délire même macab na mta liboso na ke poto siko ça veut dire que parole so ba ke sima nanga bazaka ba landinga na ka rêve balo ba malam balo ba mabe yange sala ngelo roté so ce que aucun mois de son entourage na yo zo boma yo zo mabe na yo o s'inquiéter entourage na ngate so no na bon va na batuté ko ba boma biso linga to ko yaka ba to za ba pembeli c'est à dire que nga penza
eloko wana intéressant ngate parce que na miyebi na en plus so na kisasa tukala ka so mibale na kisasa pa bandeko ba cousin na kisasa ndio tukala ka mibale o ça dit que so lobi ke ha OK na soka na ovanda pe ka yabe problème pe nga mona bilo na saki na sipanda ki ba voyage nyonso pendant 2023 ba ki na ke ni Chine ni Turquie na ba visa bila na visa Chine na kata passeport na kete Tunisie ko loba te c'est que na obnozo bon tout ko loba te parce que faire rigola ba na loba maramu belé te pas perdre comme qui na loba bien na TV mais 2024 oyo o comprendre belé ce qu'on a ordonné somme en photo te pour dana qui en 3 fois na ozana somme na ngote mais ça bien pe na obe bazo kende siko mutu tazana temps na ye mutu tazana ebinda kakila maramu na ye ça veut dire que nga Kevin peut le quelque chose ana lo lengi sanga te lo bangi sanga te oyo baloba exemple po bango balobi ofini kango o bango balobi mais pour nanga iswange déranger nga non parce que nga voyage nga na kinde ya poto ya na voyage moko to ya succès le ko nga batebi baleki ba poto ngo yebisanga to ti baki ba poto a fo ba sala bes fo ba finga fo ba cha bangoka mais nga na kinde poto moko muisi ya memanga te mutu te mais na kinde poto ya nga moko privé na bouger pe réseaux sociaux pe bouger pe na ningisa tu ko to elo moko te to elo mwana wa mai so e mati banze patani mbula ye police bongo. Voilà, après toute la actualité, tout ça entre parenthèses, il y a 2023. Ça m'a passé la biso, na mon abiso ya la journaliste, tout comme ça qui mon abiso Flore Makinisi. Est-ce que lui Flore peut interpeller quelque chose? Flore, Angelica Bakufaka, ba comédien, ba muki parce que surtout ba Flore pour en 2023. Et yo ka to ba Flore pour Flore za ki na biso te ba couper bina ba famille na biso ba connaissance to yebi te. Faut ko interpeller biso za ka Flore te pour to za la ki ça na presse non. Pas ba couper rapport que il faut interpeller biso des autres tambola to yeba ni to sala ni to luka pour to ça na biso. Et ça te ka pour Flore faut pas ki pour to zonga ba to ça on to sala non. Ngai na tambola vie na ngai na sérieux. Après je suis chrétien. Na sala mamna nga ndenge sengo ça me joue zamba obenga biso to sala auto. Mais le corps tout ça na vie tout bangaka nzambe tout ça mbulaka ba principe à vie omoni ndeti ba biso be traiter ba façon nyonso ali ko traiter o ba traiter nga no ki pa kango pété pour na yebi na ça tina na ngote par ba o ba ko lo bien mais moi je fais ma vie dans ça o esali mais boye ba na vie tout ça na sama belo o kombe zali pe jalousie zali pe mutema zali omoni muso omoni ka leke chuba ida ke pa mutu ingani leke chuba kabe pa mutu ingani ba baby solo réputation pour moi si qu'on aura $100 à nous zongo de sous-sauter pourquoi est-ce qu'on aura moi $20 pour zongo de sous-sauter pour ba comme le roi yo mais toi beaucoup mais si quand mo ki bozo ninga zo bo ndenge mo te nani azabe Kevin to pe exemple okutani ya wuli oto za pa ya wuli ngapa za pa ya wuli so il a payé $10 ngapa pesa $10 ti ben non ndeni très bien to na oti o za bu e ben non tsari mutu mutana catégorie maramna ye ngasa kutena mana te difiki pour pas somela mutuka yo moi ba somba peso ka loso pe ba peso ka $50 inga fo mutu afona c'est-à-dire que mutu taza ndenge na ye okutana beaucoup de gens considèrent qu'on est monté na ba et na za niveau mo pe na ba tout hein de singo kutana boss Jimmy Belao e ben de Jimmy ba pesa $50 ba ino ndeni yo otaka niveau le question niveau $50 te zo sombele biloko ya somo ya cher c'est-à-dire mutu wana parce que par exemple mutu taza ndenge na ye ndetinga e ba ngana ye ba mama lift et baka mamoli pour hasard ma première dame na biso koyeba ça dit que to vanda ka to seka mais to zo apeto kina kinga kati yaka ba grâce kina kinga kati to vanda mbota tangi pe comme na biso na ba rési ba te ba taka ba comme na biso ba lobela biso moni que eza grâce mais malgré ba comment na kuta ba bo rebele na komisa nzambe parce que asalinga mbebele na ke ba poto na kutena ba star ba misa mo yembanga na ba grand mission na arriva na vie na koyemba na bukuta na bango te la sola ba Kofi Olomide ba wera ba te belé ba ferego la ba mise belé na sola na bango ki mise to tu ya Congo a ebile kechu o peut-être boka ngati peut-être so occasion te pour peut-être la kumisa ke te kuna la marama te ba mise nyo so ngoni mutu te tina inosa dabi Kevin pa de kechu moko azalaka pali nyoso na pali nyoso mubolongo la nani na mutu ba ebile kechu te okay anda kinda confiance fali o chabwe na tuna question mais so ngazalo bandaki fana fa bon pas na fana fali te a monsieur mais ça il fana fali mena ke poto na fali parce que azaki na kata liste ba très bien oui voilà ndenge na tuni makabo ya Flore question mo yelinga na muto pour éclaircir les choses et pour tout on appelle qu'est-ce qui est au et ça là que ko ba kambo yo janvier ba fana musi sous la révélation moko alors ba fana yo bien que ba fana
révélation moko oyo bimaki makama cotisation ya matanga ya fleur ndisi mambo ya fleur wana na ngolo bango te mais babunda te parce que nga fleur akufaka nga na sala groupe eza wana ndenge groupe nga na zwi information parce bayeba te ke fleur akufi na sangisi bato nyonso na bengi bato kaka bakizengi na bazoba na baza na lobby ntolola ngango te baza bakizengi na bazoba oyo bayaka batonganga mpanzi baloba leke tshwale ya bambongo to tya ete kwaye soki nga nazalaki wana bange basala bajete bayebisanga mbongo ni onga na lia parce que mbongo ya Angelica Matanga balia yango zaka grâce na batana basala ngo nga kinda na nga so na sando na kinda na nga ngola yo lia safa na ngote nazala to sando la mo etikala ka bona kinda na ngo pe ezakinda bongo baba soit disant ya Binez Binez bachini na ngachira Binez ata $50 to $100 neza kupelaka papa na bango autre bachaka pe mbongo malonga te parce badi do ba mieta to sa o zaka nokolia ezaka yebo business na interpellaka bato ma comprendre après on comprendre que ça ngolo na chila Binez ata $100 mutu bachata $100 na chaki moi to lo bango to na mère na ngai sana na ko landela ngote na lekisa ngam na créer groupe ya Angélie ya nani ya Fleur Bakilisi très bien après na ko Benji grâce Tembo ba yo créer groupe na bango pona nini wana maintenant on a créé groupe ils en a battu bazaki pembe mais singa leke chiko boma go to kabola to kana groupe na yo on peut kina oya groupe na bango soki nga s'imposer kina tsana ta groupe yana mutu moko te kwa nga kokanga je te jure nga Kevin pendant leke tu na rêve yana mutu moko te kwa nga kokanga lo ke leke cho ko sa groupe te nga ba kokanga mais bango groupe na c'est sous considéré te nga na boma ki yango ba reza témoin na retira bona kata groupe na ebito so na kosi après na kika na groupe na poso avec ba laisser quand les gens bon on peut tikala na groupe na biso na boine bien ya matanga oya mbongo aliwo ya bato okende benga pe lingambo mingi na ta allergique na bi non silence na zaka na allergique na éviter ki na ngala bi non na okipa ngote na boya batikala na groupe ba grâce ba ni mais na janvier ba grâce ba lia ba mbongo ma célébrer na kota na profondeur te poso ki na mais koyoka janvier ko ba biso ki eza grâce d'engine baloba ki ba na groupe na te ko lia mbongo boni boyeko ba musu bo loba na ba groupe nga naza parce que naza attend tuna makambo te parce que bon to tika na biso ko landela ma musu parce que ma musu mambe landela te c'est depuis wana c'est pour cela relation na grâce c'est ça comment indicateur nga za problème na grâce te nga za problème na grâce te nga sa moi no nga na yebi est-ce que dans les cas émission là ma grâce nga problème na grâce te mais nga na ka ba dobi grâce a tonginga lui ko lo ba lo parce que naza pe na komela grâce ta mise ka to tonga po ani nga tonga ka te ma répondant nga été avec ta vie on répond ne pas que les gens kaleso na mi on répond ngande ça c'est lo mabe ça lo ba sakanela te na changer pour comment ba relation mo ozape na mutu moko be ozape mutu moko zingisi kaka buki mapeka mais sinon nga na va mutu na éviter c'est l'homme information to zui babi oza parmi na centre ya bato bazo linga ba kitsa carrière na ye ba critiquer carrière ni grâce à ça na ngo ba kitisa yango boza batuko carrière ni grâce à ça na ngo ba kitisa yango arrêtez un peu carrière o ngandi ya ngandi ka polo blakele ke carrière o yo sana ngo ba kitso parce que naza innover naza ba innovation naza makamu na sala à travers na ba profit à travers héritier ngai naza mambebeli nga so ba trophée ya parce que neni on a beta ba 2023 ndé ke minga mina ba ko pesa ngape po naza ka makamu banda les choses so ka ba trophée banzonga o ba page polémique ba circuit banda ba la bouche à tanga et nous c'est la meilleure journaliste na ba page polémique tout na émission 4 oyo na nzozinga so yebisanga nani fait tout fait toi la grâce bon tu peux dire la grâce na likamuni quand ça tourna na été quand ça n'est ka sulu ayi ça ma on est tout na peka grâce azana tala na ye mais ba tala mu supporter ba ko exploiter yango toyebani nde tozali toyebani mutu oyo akoki koetupe mutu na mosala oyo aza te effort na yo force na yo osala mosala na peut-être azelaka mpe otya ye mais otanga ye meni na kotya ye difficulté comme elaka ye difficulté ni ekotelaka mariage yaka okosoutenir ye jamais ndeti mamba grâce totika no sujet mamba grâce tosala mambo de bilan tosala bilan kasa osala mambo na ye oyo esengi osala mambo afali ma etalinga ye te tokota ngo bamoko mambo afali te parce que unanga bénédiction zamba pesa kari na kubota azana mwana na ye oyo vulu kitoko grâce oyo grâce eleki déjà osala na ye otika grâce tout oyebi popole azali mobali ya lorachou azali mobali ya popole mwasi ya popole bazali mana popole nga bazali la lorachou jour de conférence ya fali kupa lorachou bolingo na popole bebe mais grâce pa yebaki lorachou bimana popole alingi ye c'est-à-dire osali moninga ye virunga
toyebi yango ti Laura Chou alingaka papa tabeta papa za biki mais basepelaka na biki azayebi kosala fantasme ayebi kosala sison belebele yango omoni ke balingaka ye po Laura Chou aza musuni ana eloko yango ana bibon eloko yango abotoli ye mobali abotela ye mobali Retourne avec ma Laura Chou. Est-ce que Laura Chou sonne dans les réseaux sociaux? Franchement. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous voulez être un internaute, vous voulez l'analyser vraiment partout dans le monde. C'était juste une parenthèse. Il y a aussi vraiment bilan 2023 au pays. Les actifs vraiment riches en beauté. Aussi, c'est un autre côté. Mais 2024, ça va boulot. Vous critiquez Batou, vous critiquez Batou, vous critiquez Mabel pour la vie à Batou, vous critiquez ceux qui les gars ça la musane vous tika les kechi tout tika kotongana ozotonga mais nazo évoluer ko les kabino si ko na mpe mto le kanga azati si ko na mto kananga azati si ko pe na yebi peti o ka le kechi wana ye kutu so mona bato muki botonga ka sala bino ni nango botika ko mona 2024 otongi ngai le moné pasuki oyi mabe na ngai na freiner yo o yo mona so bato ba mekanga yo ka so ba très bien ka ba sakana na ngate naza dangereux o meki nga te be ba meka ba likoba sisa ba sa mamola nga ba suka ba suka ba za ko lala ba za likunzi na kosa bona mkundu na se abozui ko ja ba prière nga na mona mama Maria so na simbi chapé na kota beta tout ça amen mama Maria saint o kwezi voilà mais les autres sur tout ça la makamozo la be ba misi na biso totangi ba fali totangi ba ferego totangi ba wera so ba kofelo midi lelo tango bazopesa presse valeur presse lelo ekomi kodéshonorer mosala na bango est-ce que en tant que journaliste lelo ni okoloba lelo nisi makambo ekomi naza na eloko oloba te mpo bamisie mpo jean ekomi nango déjà bongo soki olingi ozala netre olingi ozala motu oyebi mosala na yo okalize na ndenge na yo pesa valeur na yo yo mona journée babengana ikadejone babengana ayeska babengani ye omona journée babengana nani mpe nanga ponani papi mbo babengani ye yola madinga keseke moni babengani ye po babengani ye biso na youtube boza basenzi boza balage boza eloko te oyo mise bamosakana bino neti nga miso osakana nanga mpona nini ofutelanga ndako te omemanga poto te otambwisanga esika te siko na kozala na kema to na swafa kolenga yo mpona nini ngai nazisa bino ndenge alingaka faire egola j'aime faire egola naza fali de mwana sans intérêt naza na ntina te ya poto to nini soki amenga mpe na okende mpo amema ngai mpona okende mais sikoyo eza te ke nakofinga mutu mpo nazalaka na faire egola mpo nalingaka faire non chaque jour namona faire egola te chaque jour na faire egola te mais j'aime faire egola mpo nalinga ye adorer nga na balance I love you baby I love you like asalanga bagrâce wana avant nayeba ye sikoyo yanga nini yango nakosala nakolenga nakolela koma lolonso non tosala mosala tosika sentiment 2024 basala yango yango basala na bango bakata bango oui nga ministère naza nete na mutu nyonso asola na fabre gaz asola na depig nasola na robini asola na mutu nyonso nasola mais soki okosola na fali bato papa est-ce que monteke ya kumisa ko te bango bongo mais moi je suis là pour na mutu nyonso na fali esoni nango bien nakenda concert ya fali te yaya nakenda conférence mpo nakeka poto te nakenda nyonso ya fali te nazala nyonso ya makambo na ye sikoyo esali nini mpo nakeka poto na ye te nakenda makambo nyonso ya ye te nazo mpe tumbutumbu na nga te fere nalingaka ye oyezaka bongo héritier oloba nini héritier mpe ve nanga nalingaka mpe wata nalingaka mpe ye wana mpe nga makasi tesanga to me nalingaka ye yaya voilà tokota na actualité na biso komona mpe tangami na yebisanga nalinga algese mawota nalinga innocent ndina bali nakobana na piaka boye obali meka algese abi babengaka mwana kendi basalelo to likambo ya kozwa osa mpe na bapasi asungi yo innocent mpe bosungi yo bosalaka te mwana innocent star na nga oyo ndeko na nga oyo na bapanzanga na village apesanga $1500 $1500 bongisa village ye na Oscar Marie to camarade na nga joueur Oscar Marie le millionnaire ya kilote basunga ngai baya bo village epanza bitombo ebimaka wana bacomédie na bamaître ete basunga ngai atika arrêté kaza ba olamu ba te belé olamu ze belé et pour la rater pe chitara te kaza ka vrai parce que ngam la misala star mais comment aussi démarquer na makambo surtout ba biso que ça la bien mais c'est mon hôtel ça non parce que ça honnête parce que pour na ko fukamela bango ta na ko adorer bango te sepela na musana bango
koadore moto eza mabe mais linga moto mais koadore moto te ofinga moto po yo ozalaka na moto ya kitoko te bato bafingela fali eza mpasi po kompa moto mosusu ba moto azala bien na fali mais moi je serai là disponible na moto nyonso ozala posa na ngai parce que Ferry ne m'a jamais dit que Kevin pas de la question incite quelqu'un pour na évoluer na yo et incite quelqu'un pour nazala no bien jamais Ferry Gola a été comme ça marambo wana tout na sola Ferry Gola marambo jamais non c'est pas ça et comment on remerciement et libanga ça va bien mais Ferry Gola yebi qui je suis yebi talent yebi valeur ya Kevin Panda bato so abeli ba polo année au 2024 tu va tesa nini nzambe na ngai epidemie eza nini bato so ba polo ngasa za ba tonga na Paris on a betaki poto tselelo ezala ezala 8 ans na nzoto ezwanga te abetanga batonga na sera corona na Paris pour Apollo eza penza bato so za ba net so za ba Apollo penza très bien c'est ça voilà mbike Jonathan Dawa tu as une vidéo yo boto so ngatu juste après c'est à 4 lettres oyazala nango lekechu aza vivant botuna lekechu nga mutu na lobby lekechu aza vivant botuna lekechu Jaël abetela lekechu aza na 4 lettres ya solo Karine Mokonzi ayebi mambo nga nazoloba lekechu ayebi mambo nga nazoloba ya confirmation ya 4 lettres ya Jaël eza te non li solo ba beti boite eza ke ye moko Jaël a confirma yango. Et camarade à la duchesse, soit à Yobimana Jaël, la duchesse a aussi camarade d'ailleurs Abi, faut faire attention à moi, na oyo, azalana 4 lettres à solo. Azalana 4 lettres à solo. Bon, mon poto Mikolo, comment son ya poto, la Kaliala, ya poto. Mesdames et messieurs, déjà radio, tout le monde Sikawana. Bakali. Attends 3 fois, Bakali. Silama na kombo langa Bakali. Bakali nini tika ngai mamba jeo na jaini mamla bino to jela dola na batuna na kese nga zalaka te to bazosa mo ngale ke tuna zalaka te mopa waza vena nga mopa waza kofelo mbida za misi na biso ya mboka il faut to aza les jeunes faut to respecter ye au moins jour musu to na vie habité vraiment habité to mo moni sigo et ça la bien net ngano yamba vena na émission te net 2024 no ngana ya na émission nga parce que nazo boya biloko oyo parce que 2024 oyo na osama ya somo mbaka ba star ba grand grand azala asile abeta mena tout à parcours na parce que ça somo presque bakali mama bona Jaël eza ba bituma na bango ngati ka so jour monte na presque bakali pona ete que Jaël azana likambwana natika koloba te akosi presque bakali na ezaki jour ça live na côté live ya moninga lekechu a ciblé na kale na comme il y a la mutu lekechu pas yebisanga non tout sauf ça même si que Jaël a dit que na koloba ngote jour Jaël a memanga ko sa test ya eloko Jaël a tika ko memanga te que lekechu to kesika bodo sa test eloko bodo sa non Jaël a kena na Pamela Shekula kala Jaël chaque nana Pamela peut à ça la test nous va mona le carton l'élection na TV exemple makala oh ne besoin ngo leke tu appelles ça Jaël conseil pour na mutu na vie nous appelle ça ka conseil nous ça les ka mninga ba la bien pour na makambo to ça mambo si maté parce que je sais pas ne ba qualifier un peu Christian ngo ke o azana likamba ngo ngana ba se belé par exemple oui ba se belé que ça bimina parce que beaucoup dans rimer à maladie wana je pense pas que bazana na maladie parce que ba se bien autant ba confiance bazana ba réputation na ba se belé pe o ba ba comédien na biso musu na yebi pe bazana ba Canada bazana ba Bruxelles o ba linga petit après ma série ko kupa bazala pe na Christian ba bota pe na yokati ezaka rimer ndenge lo ba makaka ke ma série ko kupa na sida peut-être ndé ba eloba makala mais ngai je vous jure ma Christian zaka na sida ti Christian nyuma zaka na sida ti parce que Christian bimina ba se belé alors mana fi moko na lemba alaki mwana ya colonel so na boso kotanga kumbote ba ko kanga ngai pa bonga kanga mwana na bi ba ko boma Christian ka pour Christian za malade ba ko sa mwana wote se mwana ba kanga za sida te plus de 3 fois Christian za malade te Christian bina ba fi combien lemba na yebi o pe ba boti ba za ba fa ba bali pe to mona ka ba za pe to yokati ya Jaël les obimaka parce que Jaël za moto yo influenceur influenceuse alors ba makambu ba guerre na réseaux sociaux mais côté à sida na kolingana mana nazala ndokité parce que Afrique ici ba ba ebité na ya Afrique na yoka pe rimera sida Jaël marbaye ba na sida ça dit des fois à l'époque bon le beteli ba carte na Jaël s'il y avait un problème et ba carte c'est belé to bimisa ngote pour être la kozala pété omoni
bakati mosusu ba vie bimaka te na bosola na bato ba mosusu baza vie oloba te fitilité to oloba mais ba vie privée bloko ya kati ekobima na mnoka bato te nga conseil na opesa ka Jaël atika vie ya Koffi Olomide soki Koffi azaki na makambo mais alors bo pesa ils a pour ma love mais c'est pas bien Jaël na vie na lobela que chaque fois Jaël fait ta vie wada na poto po ya te sala vie na yo va na poto Jaël wala matrice ya pété ya moto luka moi sopoka ilo mo ekoti bois ozize mo kangami no sali vie na yo na poto moi na un avantage moi na protéger yo moi na protéger na poto protéger Jaël sala vie na yo tika vie ya Koffi sala vie na yo ko sola boza bien te fala ka po ya vie na bino so boyebi te fala aye ko longa bino na ekulusu amemi bino alongoli bino na passe bozala ki no yo nani baldi ozwi ma kwanza na kisasa traitement kezo ni famille kezo ni ba problème yo va dire ozonga so kisasa azonga te kutu Alexa Mabundi akima na ye ba mona na kasusu te ayade DJ na biso chéri so nani wazaka na fiesta wana DJ Abdul Luka poto kala luso azonga za ndoki Abdul Luka poto kala wala camarade nanga Luka poto kala Abdul so kazongi na tita Abdul azonga atali asilama Abdul za ba lutumba papa ma table Abdul za na bana na kisasa siko Abdul bana na poto kuna oze fia makasi okozwa kubeta baba Abdul ozonga kisasa te Abdul za muninga nto yeba na bien na DJ Abdul za luka poto kala Abdul comme Abdul za na succès ya ba fiesta balinga li solezo beta magarozonga te Abdul na succès ya ba fiesta ba why not Abdul ba boîte mo Abdul za ba succès wana nde de ba lelo Abdul na kisasa za to ba yime bele MC Arka ba bimba za baza ba se ba DJ ni ba red bi baza Abdul kele moto sasa te akoya na kisasa te ba vanda kuna Alexis Kutakimi aza susu te vali ozonga te mto ozonga ki se jora comment ni équipe ozonga na ye grâce pe bitika c'est pas ça il y a des mutati mais moi na skeba ba désactiver ba visa déjà yeba kozonga te pour le pa nana na resoko chasu makolo te bana no kuna mutu kaneza ki sasa teka mama kitanda kwa studio na baleki ba bana bango za moi $100 chaque fin de motinda kana pour moi c'est na puta tout la raté pas ma tout peut être jusqu'à zemi na koti moi na protéger ba futa moi na 100 mais c'est bien non vous conseil oh balinga malera ba te on sa ba pambolanga mutu olinga malera ba to évoluer te simba te ata na fera na faita ata na on te olinga mutu évoluer pas suma ngai ata to ba nyanga évoluer parce que ngazam défa ko défa ngate lo mo ba pozo swa ce qui ozo swa te mo te ezaki to te otika bongo Jaël azaka na maladie te Jaël azaka maladie te voilà merci ezaka réputation ce qui est là tio et au lata yo Jaël sala vie na yo Jaël outi na pour ici Jaël na yebi tika makambo yo ba bio Jaël mana profiter ba mana quadra na bezaka mutu mosuzu yo kanisi voilà quadra babi zoe quadra le logo ma ni Koffi mais le Koffi nga mama si Koffi nga sili la sanité eza bilo moko boyete akaka na ba musicien na ba tebele et très bien ya musala ko sala ngo ba bêtise te Jaël azo pesa ngai passe parce que passe na sens que na yebi ndeko na ngai wana asa vinae aba na pota sa vinae Jaël na yebi Jaël azam pro mabota te Jaël azana matrice pete Jaël azana matrice pete soka azuka elo moya moto Jaël yeba na poto ba zemi comme ka pasi Jaël il est temps yango ya kozwa zemi soka tozu ya fazer ya chege ya wesh kolongola te akanga na kisande ba seko na poto ba seka muto te na poto so zemi na ozuka muta déclarer français belge ya baki ya 2024 sama masomo na musique eza problème producteur oui bena producteur Anya Kamora kone Anya Kamora abota so Kamora ka bibi abota ba changes ba bota pas bazo bota yo moni dia biso ki sasa na ta poto ni to kala mutu 50 40 zo bota ti ba star poto bazo bota Anya wa so Kamonya Kamora so Kamora so yo wana zana mwana na ye asa taka 60 ba kin ka ba cha ba bota ti ba bi pati ko yo Jaël kimi te logo te o ko bota la point bota kuna c'est lo grâce pas na zemi na so zemi ya o ya biso ki sasa mutangana to za zemi o ya biki toza zemi oyo ya start so start sika kata sise kaka asaleka mais oh basi nyonso 2024 bandisi même na 2023 2024 bozi bazemi bolongola te so boza na poto bobota na poto biloko alimentaire na alimentaire ezani alimentation, moi, c'est difficile.
c'est facile, c'est difficile, c'est-à-dire que si on lit un mingi quand ba trompe, ba rein, ba nini, ba miom, parce qu'on a problème à robota, ba fille a beau, n'habite, ça va sur ba fille na ba boti na boti ba bote parce que 2024 on dit que tu vas pire, c'est ba tonga, na biloko, hamburger c'est comme on a problème à robota ça. Chawa mais le chawa on a pas tellement raté, ba taco, c'est quoi? Tabos. Hein? Tabos. Et ça, un problème. Grâce aux Zemi Bota. Grâce aux Zemi Bota. Na qui ça n'est trop sekayo. Mais na poto moi trop sekayo. Te Karine wana. Na seka Karine te ya. Abota kate matu se longwa. Ti Karine wa pucha moi na Facebook babaka moi na. Mais Karine oza misala mabe. Ti Karine ache moi na ni bakika Karine wala moi na yote. Wana kitoko boye. C'est pour ça que je salue Venanga Jimmy Belao, Venanga Jimmy Belao. 2024 il faut na sa liste ba patron ya ba boss parce que oza moto zwakate, oza moto za le côté pour ça pembe na équipe Bombé, équipe Moza vraiment Bombé. Quand avant de tout na mois de mars bozo matériel à somme au déjà ezoya parce que tout ça ba réalisation moi ya kitoko to ba na batterie réalité moko boya kitoko tout ça dit que to voyager to botambola partout na pesi na le boso papa pour le fiki pour rêve ba patron nyonso lui c'est le patron tant papa na zaki na problème papa sunga kinga soki na kwei papa sunginga soki na sili papa sunginga ya Gisèle Tati tu na vena ba Hilton so na vena Hilton somo wana peza na vana ngo liboso batna iba Hilton na ya Gisèle Tati mama versa c'est monté ma prince Giclo winner voyage liboso na voyage na photo pe na nga si ya Molex aigle noir monté ma Belinda Kim si ya aigle noir nani sous patron sous na bora les sauces nani na bosa ni babo rappeler ngai na vena nga Jimmy Belao na trésor liolo na nani soso Patrick Baraka eau potable venanga Patrick Baraka eau potable o ya ba kabela nga ya TV o bazwa ko bazana problème te so moni batu na TV bazozwa nzamba ba pambola bana ba banda ba sila raté ba msuto mo mo ko singa na bango na ba bar pour vous aviez commencé à travail mais bango ba singa ya professionnalisme o bazwa kapi ba kabaka o banda boya papi mbo makabelo ki o supasi ay mo zo souffrir atali o kabila mo linga bitana monika ile se ya mbote na yo eza ya pasi penza abi o asto sengete comme peut-être papi mbo bongo so comme on ezala wana bwe achelio o ba yana nga Sylvie Bongo asungi yo abileki ona mo zo souffrir makasi soir mama Sylvie Bongo yaya o bo su ya nula madinga po peso adi ko finga onano lamba kuna luka ba chita kuna ba apesa conseil mon émission itambo na TikTok mobimba yaya wana tuna gi ba problème na mona na ko comment na Facebook on qualité ma abeti kara leki aloki Brianna boke no pesa moi sunga moi on va benga ça dit que aza yaya moko bo exact na Turquie akabila nga $800. Ah bon? Je dis et je dirai ana problème ya no la madinga madi love na ba tonga tif ba kabila nga sans intérêt o ato senge so telega ya abia oza passe papi mboma na papi mboma Devi Bongo nola madinga 3 batu wana na yeso na bakisa nani ai batu na otanga bako bazwa kape baza pe ka award très bien o baka ça dit que dès que nous sommes nous senga ta noela pour problème ça si ya papi na mérite wana ya papi mboma banya ba bisa réputation yaya voilà merci beaucoup les gars merci beaucoup on a l'habitude d'être vraiment souka parce que bako retenir les lonini pas retenir ni kaka mutu na vini ya 2024 tika via moninga mutu sala boyo tongi mutu sala botongi ngata boyo na zo mata on a bomi ya 2024 o mais beaucoup kufa naza bombarder les niveau de poissonner wane nini bombe nini a retardé moto inga mo reto moni siko so to inga soki nzamba inga pambola yeba azwa li pambone ko mipana nga ko lo détruire nga itinga ba détruire nga te Kevin panda la kecha uti lemba s'imposa ya comme moi lingwala atema avant moi lingwala abota na poser be candidature na zupe pouvoir na ça qu'on a choisi après 5 ans na postuler c'est pour changer pour réputation ça m'a bien mais faut na changer ka dignité
dignité comme exact. Faut soigner kaka. Na soigner ka. Après 5 ans, on a postulé. Avant 2 ans, on a déjà pas beau. Vision bomba. pas baby ça casse. Voilà, merci beaucoup. Personnellement, papa Nabiso James Punda. Personnellement, vraiment. Ah bon séjour, il y a Jimmy Bella ou Namoka Paris. Nabi ke bato sanga lekechu to ko kala ozo kala sous-côté ozo voyager sous-côté to mo kaote o déplacer sous-côté mais 2024 oyo kobi sa carnet calendrier va déplacement. Voilà, merci beaucoup. J'entends dans la caméra. Merci Nalimo sur Benjamin comme dans la caméra. Pourquoi pas bien sur la merci pour la fille au bazar Fontaine. Fontaine. Silon Bouenze Kambi, na moni pe Silon Bouenze Kambi, de quoi Marcelo Kambi aussi a Blessing Kambi. Baso ba Sandra Mingi. Tongo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez-vous.